Bonjour président. Bonjour président. Bonjour. On fait ce message de Bandeko qui va attendre le Bandi à diaspora. Ok, Tolobi Lelo, Eza Wafa. Lelo Eza candidat, Yamona Mwaka, Félix Tshisekedi. Oyo, a incarné Kinshasa Mobimba. Tolobi, Estili, Pona Lelo. Oye, Belé. Félix Aza, le leader pour député national de Mouchima. À Salate, na Yibate, na Détournate. Na bomate, na boko pembe, on magana pembe, na boko pembe, opi, Félix opi, pour la bonne mboka. Bana poto bana mokilomba bozomona tozokende limete na résidence ya kozwa faci ato ali kola moto tokoke résidence ya UDPS ko bafati babi ya lix kotika toujours mosala tozokunda partout tokota tozolala te mpona koyo baimage oyo bandekobanda babi bakombata baza pena mobilize mpona kozwa faci akende kodepose candidature na ye bozomona partout vraiment.
nzemba. Zonga c'est moi muke. La zonga. Ah moi muke. Là, on a la sentir. Oui, merci à vous de connecter les bandes de la sur la chaîne Nabino Tinika chaîne de diaspora. Vous mettez la Nabiso partout à travers le monde. Vous avez toujours connecté Europe, États-Unis, partout. Vous avez la chaîne Nabino toujours au pesant de connecter les grands. Surtout mais là tout ça siège. IDPS qui est ici. Demande Nabino avec le président Félix Tshisekedi qui a déposé candidature. Le mettre entouré na ba combattant. Avant dans le bateau, on peut savoir on peut Nabino en réaction par rapport au journal Lelo. Bonjour mon Mboka. Bonjour. Oui, aux les combattants partout à travers le monde entier. Lelo est là on est combattant surtout parce que les bandes diaspora par rapport au journal Lelo. Le journal Lelo est à poto là ici à bateau sur la Libana na bato majorité que de tozaboé na kana biso to tira koye banyo mutute to ibe lo mutute to mi mutute ya on to latis pembe poto avec ça bato que toza pembe na biso nyonso ya on to zebisa bato Libana po ba biso ne tozabo toza pembe na makaba na biso nyonso toza nyonga mutute mbongo mikate ya mutute to bomi mutute likamuna mutute tozo la bato que biso toza pembe na ngama na biso.
Merci beaucoup ndeko tozo continuer toujours invité ndeko pour Baksani par rapport à journal lelo pour na dépôt président Félix Tshisekedi a déposé candidature na. Pour na journal lelo pour na ngai na pesi na nzambe lokumu pour to ndima ete to ko ma pe journal lelo pour ba ina biso bazaka ebele bazo tola biso ebele bazo finga biso makambo ebele ko bazo to landa ngo te mais to ebike ya nzambe simba kaka yango lelo to zana sengo makasi no mwenga tembo na sengo makasi na tiku tu pasa kende debriagana na yebo epona za président na to ketika na senatika dépôt ya candidature na ye pour la zana sengo makasi ko lega kutu do yango na pona ngai na zana sengo po parti en tout cas bakasala Tshisekedi la kufi net IDPS kufi meto za kaka yango mo to lati sini ya pembe to saoke to za na biso pembe to na problème na mutu te to bomate to sala na mutu te to viola basi ya batu te to zo basi ya batu te to za moko pembe parti bana to baye e ba bene moko te aza expérience makasi ya kosala kata mboka oyo yango to zo pesa bango moko batala ka déjà po bazwa fati asa likampo za malamu makasi on appelle merci pour la bino. Merci beaucoup de compter toujours sur la bande de Koawa. Tu as évité de regarder Baksani, tout le monde a besoin de par rapport à dépôt de candidature, il y a président Félix Tshisekedi. Tozana Sengo, Nandenge, président qui est retiré président Nabiso Seni a déposé candidature. Premièrement, toka ki ba tebe bazo ba ka za n'esprit biso to bi ka za expérience a royi baté a za na expérience ko mema état de droit maboro pembe abomate aibate to violate loro te maboro pembe donc toza na senga ko kende ko tika e bongo tozonga na président na biso yanga on a rolo ba yangwa toza toujours à la base toujours continuer par rapport à dépôt à président Félix Tshisekedi. Merci bande de merci à Refek qui sont merci Papi Kelly merci bande de Boza et Belin de Baksani par rapport à vous autant je vous remercie pour avoir aujourd'hui le 7 août 2018 c'est le jour que tous les Congolais étaient en attente mais alors si vous remarquez je suis vêtu en blanc. C'est pour vous montrer qu'aujourd'hui, c'est le jour où notre président de l'IDPS va faire l'opération sans bistouri. C'est-à-dire quoi? Notre président Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi n'a jamais été au pouvoir en place, n'a jamais été travaillé avec le gouvernement des voleurs, mais alors il a été élu en 2011 président national. Il avait refusé de participer au palais du peuple, mais alors nous sommes arrivés au point d'aller lui accompagner pour qu'il puisse déposer sa candidature. Je suis très heureux, très content. Je suis très heureux, très content pour avoir cet événement puisse se tenir aujourd'hui. Nous n'avons pas peur de personne. Nous allons juste pour lui accompagner, pour qu'il puisse déposer sa candidature. Nous avons porté même des camps blanches dans notre main pour montrer au monde, même dans la nation congolaise, que notre président n'a pas du sang dans leurs mains. Je vous remercie. Merci beaucoup, merci. Merci à Rifek, merci à Papi Kelly, merci à Mimaoui, tout ça toujours dans le siège, il y a des personnes qui sont par rapport à journal Le président Félix Abimina nous a déjà d'ailleurs par rapport à la réaction à tout ça dans le siège, il y a des personnes qui déjà merci pour la confrère toujours accompagner merci à tout le monde merci à Tantine Mado Moundeke merci à bande connaître surtout bazotala biso toujours connecter les bandes Europe Afrique partout bazotala biso bonjour ndeko. Bonjour ndeko nangai. Oui to na siège par rapport au journal Lelo dépôt de candidature à président Félix Rolobani bande bazotala biso. Merci monsieur journaliste pour na kopé sanga maloba. Oui, Fati aza candidat na biso na présidence. Ndé o biso tozo soutenir na minute. Bon, to sangani biso nyonso ebele po to kende ko déposer candidature ya président Tshilombo Félix comme candidat à la présidentielle. Pourquoi bozo benge au pire? Bon, tozo benga au pire, maboko peme parce que azana problème ata moko te na justice. Aboma mutute azana dossier ata moko te na vie na ye depuis botama. Azo pe moi ça mutute, aboma mutute. Donc azana maboko peme c'est pour to benga au pire. Merci beaucoup ndeko na bita soko Baksani. Oui, ngai eloko na ko bakisa ezala que biso ba congolais nyonso ya libanda na o ya kati ya Congo to la muka, c'est ça le moment ya ko sala bon choix. To sala bon choix, le seul choix to za nango sikoyo, le seul candidat to za na ye ezaka Fati Félix Antoine Tshisekedi.
nde mutu oyo akoki ko relever mboka oyo poto to mama parce que on dit que mboka ezo to mama pona nini pona justice ozomona soki neti na Congo siko actuellement justice ezate makambo nyonso eza donc par terre rien ne marche alors mutu akoki ko mettre tout en marche ce n'est que Fati donc maboko pembe aboma mutu te ayiba te donc un homme vraiment intègre voilà. Merci beaucoup Ndeko Yoko Baksani par rapport à... Communauté tant nationale qu'internationale, Boza témoin. Voyez cette forte mobilisation sans toutefois donner des gens des t-shirts, sans toutefois donner de l'argent aux gens. Vous qui faites les aventures politiques, il est l'heure de les cesser. Voilà un homme qu'il faut, qui n'a jamais tué, il est immaculé. C'est pour cela, vous voyez, nous tous, nous sommes gantés. Pour dire que Asima Makilate a Bomate, il est zéro virus. Zéro virus, zéro virus. Bientôt là, tu déposer candidature à remplir les conditions, il y a éligibilité. Et puis candidature, qu'on a la retenue. Et les autres battants là, ils vont les soutenir. Tous les charlatans politiques là, les gens qui ont tué, les gens qui se sont démarqués dans la mégestion, les gens qui se sont démarqués dans la rébellion, dans la mutinerie, les gens qui ont tué des Congolais, ils doivent cesser, il est temps. Félix, abeta ta mutu gogote. Abeta ta mutu gogote. Ndeko ngana nina bakisa boy. Lelo nde tokoyeba, lelo nde to oui, lelo nde tokoyeba candidat penza yake oazana makasi na Congo. Candidat du peuple. Oh, candidat du peuple, oh batuyo bandimi na mitan oyo. Lelo nde tokolakisa force ya République démocratique du Congo tokolakisa ke soso pembe lelo azana terrain akendo déposer candidature na ye na seni. Tozo senga na seni, tozo bisa batu ya seni, tozo bisa gouvernement oyo baza en place. Tozo bisa bango lelo mwana mboka Félix Tshisekedi Tshilombo lelo azo déposer candidature. Peuple congolais tellement er yangoyo, tellement o sensibiliser batu. Félix lelo azo ke na seni akendo déposer candidature. Tolingi ba aventure na mita ote 2018 eza année ya 2000 oya récupération na biso eza année oyo ya toboyi machine ya voter fichier électoral na bango toboya ngo ba respecter makambo na bango lelo toza awa tozo ke notika président na biso mais tondimike tokende na élection mais machine à voter toboya ngo toyebisa communauté internationale atala likambo ya machine à voter toboyi Congolais kelema pona bo moto na yo toboyi chabor. Pas de machine à voter. Pas de machine à voter. Pas de troisième mandat. Pas de machine à voter. Pas de machine à voter. Pas de troisième mandat. Congolais tellement. Pas de troisième mandat. Congolais union. Union. Oui. Jamais tous la politique, tous vraiment moyen que gérer bande de côté que bazana esengo ko sakanate par rapport à journal là tous toujours continuer babi bande ko baza ba koloba par rapport à journal là tous tambola toujours na limiter na siège ya IDP tozana bandeko ebele na habité ndeko Mbote oui bandeko totalo partout à travers le monde ça va par rapport à journal le dépôt candidature à président Félix Tshisekedi journal lelo eza journée na biso ya esengo biso ba peuple congolais po tozali ko etika candidat na biso Félix Tshisekedi wa Mulumba oyo abomate aibate afingate azwa eloko pe ya mutute de tozana esengo pona peuple congolais Congo mobimba toana esengo pona lelo yango na tolati pembe sans tache tozo benga e bengi maboko pembe abomate aibate aviolate ndeko par rapport ndeko na mona ça pena besoin ko lobani. OK. Bonjour. Oui. Par rapport à journal tout le monde ko bikeno azama boko pembe azama sa mutelo. Oui, toye kozwa président Félix akendo tika candidature na ye ya président de la République toye ko soutenir ye pondenga zawana ndenge tolati ki bagambo ye aza na problème te azwa mwasi ya mutu te ayiba na kesa leta te aboma batu te ndenga zawana aza innocent yango na tolati baka pona kolakisa ke aza maboko pembe ayibi te aboma mutu te nini te donc Zambe kaka apambo yango wana toye ko soutenir le président Félix le président de la République Félix Tshisekedi
Merci beaucoup. Yo ne talanga